Neuzubeta Congo. Wanuzolo na nini? La pour aboutir à Pondou, à Congo, c'est la vôtre, la championne. Autrement dit, qu'il a donné quand on était là, qui m'a fondé en direct de Congo central. Donc voilà. Là, on sala, pour aboutir à Manioc. Donc dans 2 mois, ici, vous allez décorer. Je vais encore vous ramener la photo, la vidéo pour voir la suite. Donc moi, je vais à Congo. Ndinga osakana yo sakana mutu asala na moins 20 degrés nde oyo esala nini. Donc c'est un peu ça na osala babenga bansaba ya masa bibumba ya manioka mpona okotisa baboutir ya pondu. Donc on fait ça. Donc j'aime la terre. La championne azalaka amoureuse Yamabele. Donc voilà. Ah, zobanga mbula. Ah, ya solo. Na couch. Okoti retabo. La ota la mbula. Ko mwana bana ko bela rouge na monike mbula wana. La championne, nous avons été inauguration. Il y a champion des vainqueurs. Batazoka Mwambumba Namboka, donc inauguration batunye so Hollanda local. Après quelques temps, batunye so wazungi la osala bilanga Namboka batikaka. Pour la mtumwa mimi innovation. Yo moni onde nini. On va osaka na non que la kema fumbe. Ka betri bangon saba donc ba santé kité. Moi na poto pe. Force ezali. N'est-ce pas chérie? Ouais. Mwana poto akotisa loso na mabele na tembe. Azela akotisa manioko. Na kisangani akotisa loso na makemba na Congo central azokotisa wana bongo. Maman zoka bien te masango ngam na rocha. Osali fièvre non? Sali fièvre na butu. Non, tikanga na rocha masango. Na ozi la ko simbada asa a continuer osala misala na ya sala. Bilanga mona okisa yo. Ikoki déjà on a filmé déjà 4 minutes. Ça va. Voilà.